Bonjour tout le monde. Bonjour les champions et les championnes. Voilà. On a pu acheter 100 machettes. 100 machettes. Ici, là, on a 95 parce que 5 étaient ça qui la fois passée. Comme dans la qui n'a pas vidéo. Vous savez, c'est important, hein. Et vous monez tandami awa. Et ça, ma machette. Et tandami voilà. Vous voyez, là, il y a 95 machettes qui sont par terre. Nous en a 10 papiers à savon. Nous en a bakongo wana. 20 pièces. Et voilà. Avant téléphone et kangamé, c'est pas film à capot. Aujourd'hui, je crois que à la moins 14, c'est moins 12. Non, moins 11. Oh, bah, quoi, va encore recevoir la machette na bango. Donc, quantité, ils allaient avoir et cause à la moins. Pour les a des colos, téléphone fait continuer en charge minute. Nature, oh, oyeba, ndengeni. Nous sommes à 109 km de Kisangani. Donc, nous avons besoin de 108. Donc, on dit 108, cela veut dire 108 km. Comme ça, là. Ah, les alliés. Concession. Donc, mboka, ils ont été kabisonde tout ça awa nakati. Route Lubutu. Na 109 km. Concession, la champion de vainqueur. Ici, souvent, on m'appelle Annie. Sur le bio, la championne. Papa champion A. Maman Annie A. Babenganga Annie, je ne sais pas pourquoi. J'ai expliqué maintes fois que non. Je m'appelle Anna, mais quand maman Annie est maman Annie. Il y a un monde de Kenda. Donc voilà. Le bandit non a les colos pour 11 personnes vont recevoir ma machette les lots. Et puis des sikoyo kozala mboka pour na désordre te. Et si ke suki et suki nzambe na lola pambola yo bana ko bimisa. Vous n'avez pas l'idée pour biloko comme awa. Ce sont des armes blanches. Donc il fallait signaler Banania secteur pour balobate qui aime sous-souiller pour ça la rébellion ou bien te financer la rébellion. Donc la machette pour évi koto et papa ma bazo boma batata avec la machette. Donc vraiment Dieu a fait grâce et l'équipe n'a pas barrière sans problème parce que bande pour les dam pour ne pas attirer l'attention des gens. Samba pambola yo. On y évite que machette. Les ans à durer, il n'y a pas moins de 2 ans, pas moins de 3 ans. Donc, il faut sunga batu. Et c'est quand Tokosuka, l'union fait la force, c'est ça. Un grand merci. Kabinoba Oyo. Oui, ben, on a contribué pour Makamboy Salema. Un grand merci à vous aussi. Oyo, besoin qui moyen, pourquoi? Parce que c'était pendant de fête. C'était un grand sacrifice. Zamba banako pambolo sikozali oyibe na kopesa mutu moko le chef tali banako sala musala kolia biloko bien sûr c'est bien mais to kende toilette la bonne fête na bango ekomeli bango mutu nyonso banda koya kozwa vraiment na kosala effort ya filmer malgré wa panneau ezokota te je sais pas pourquoi mais que Dieu nous fasse grâce. Nanga zipi ananas oboyo Nazipi ananas oboyo. Allez. On y a ananas et on a qui chasse là. Donc on va ramener ça. Zipi pour être là. Donc là, ouais, bio na bio.
Voilà. Bonjour mes amis, bonjour les champions des championnes. C'est la vôtre, la championne en direct de Kisangani, des 108 km de Kisangani. Voilà, j'ai des visiteurs par rapport à le truc que vous avez envoyé, Bamachette, Sina Congo Botindaki, Neti, pour la Kosunga Bakabilanga. Mon sous, il fallait qu'on m'a depuis hier, mais et comité. Donc c'est pour cela, Nazo Bimisana, le banit 5 machettes, sur 100, ça va rester 95. Parce que moi j'aime bien la clarté. Comme vous m'avez confié, la Rolingape n'a pas sabino ba détail. Yango Naza ko Bimisana, le 5 machettes, et Kotikala, 95 plus 20 Congo. Biloko wana msusu na le comité, oui machette, ils ont la arme blanche. On ne peut pas acheter des coups comme ça. Na barrière, on peut, hein, on a pas problème. Banga l'état azali ezate ke oluka makambo sika makambo ezate. Donc c'est un peu ça. Toza na papa Jean, toza na agronome papa Jean yewana, toza na papa JP Koto yewana mobela mama Julie tanda zotala mise. Voilà. Tout ça, les moussala au bout eza café. Donc il y a plus de 100 plantes ici. Hein? Il y a café. C'est juste la lutte contre la pauvreté. L'union fait la force. Mutumoko pasi. Soko kwei na na hôtel misa. Mais ceux bozami balemisa tout soko kwei. Bako simba yo, bako telemisa yo. Donc c'est un peu ça. Voilà. Oui, bon, ils ont makambo belé. Bon, il y en a 5 machettes, sur 100 machettes, moins 5, ça fait 95 qui reste. Donc, il y a Congo dans le yété, parce qu'il fallait pas zapper le Congo, mais secrétaire au Bino Boibotin d'Arambon au Sephora, Abima qui s'engage depuis vendredi, hein, vendredi, de Sephora Abima depuis qui s'engage pour la Royana Babiloko Yotikalaki. Malheureusement, dans le comité, bon, Bomona, Banga qui bazwa, na ba Congo na bango, mais vous savez bien, confiance na bino na mérité en parce que vous me connaissez. Na Nathalie Sabino 5 machettes moins 100 moins 5 ça fait combien? 95. Donc ça reste 95 machettes oyo pour ça me la batte. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus pour na bolingo na bino et vos soutiens. Kosunga mutu ezaka ande kwa libota te. Kosunga mutu soki banyama bazosunga na pourquoi pas biso bato. Merci. Nandira na bino, ma machette na bino komi Kisangani. Vraiment, téléphone de salanga défaut ici, il n'y a pas les courants et puis panneau na biso tozala ki nango isa ipa papa Freddy aza wate malheureusement. Nzamba songa vraiment Sephora akoma pour na koki kopesa bato nini te sana filmer pour bino ba oyo pesa ki mbongo bomona ke bilo na bino ekomati. C'est important, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la vôtre, la championne en direct de 109 km de la ville de Kisangani. Bateau yo bomoni awa. Ezali bateau yo baza na écurie ya 15 personnes pour la compter malamu pour la lutte contre la pauvreté. Bangonde bakosangana. Pona kusungana musala ya bilanga ezali pasi awawa tozana veve moko na ite oyo mobali na oti kokufa nani hein wana tozana maman aussi c'est une veuve lokola mobali aza te kosala bilanga nano ifo nano ozwa bato basala ni balimila mpona yo yango association ekoya pona kosunga ene fils tata mokie mwa mokie oyo akokoka nda koyeba na kokotisa bato. Donc tozali awa mboka na biso ya Congo awa na kilometre musala ezalaka te eza na compagnie moko te ke o moto akosala kozwa salaire awa bato bazobika kaka na bilanga musala bilanga eza pasi. Eza pasi, l'union fait la force. Et loko yoko kosala yo moko te,
soki bokomi mibale misato bokosala nini boyeba na kosala yango nde bomoni bapapa na bamama basangani lelo mpona koyeba kofanda oyo balobaka kopanga arranger comment faire mpona kobongisa kobundisa mobola na façon nyonso. Donc yango wana oyo bomoni wana motu na motu akoleka azwi lichette na ye tobandi na bamama azwi lichette azwi savon mungwa chasse eza te soki bokokanga ngo na nini kokabola ndambu moya Mama Alphonsine aleki azwi lichette yaya zela otombola lichette po tosala merci motu motu aleka na mwa mbango mbula eza likolo eza basorti mibale mosusu ya motu boye mosusu ya boye naoya kofilme koponi wana licheto ya wana boye wana soko olingi moto ekwesaka na banzete liseki wana toke na bapapa majili azwaka kutu majili tala kutu na bosali loyenge zongisa moko donc na 95 machette etikalaki tokotia moins yaya pezwa mbula eya tambula mbula osali biso mabe na 95 machette etikalaki tosali moins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 donc 12 moins 95 et ça lit combien 95 moins 12 ça lit 4 82 95 moins 12 82 T 83 T 83 voilà c'est un peu ça pas savon il y a rien maman m'a désoupé c'est un problème.
Pas JP, papa Jean. Banani balo na kasongo mingi. Ba papa bien ba mama. Ba mama nyonso boleka bozwa Kongo moko moko. Ata. Wana ba mama bazozwa Kongo moko moko. Ba mama kaka. Ba mama kaka ba mama. Kaka ba mama. Ba papa te. Ba papa te. Voilà. Te, wana ba kaba mama. Kaba mama. Donc voilà. Kongo epesami. Biloko etikali. Po na batu ya musala. Shoka oyo esombamaki. Shoka babenga oni likonga oyo. Donc yango wana nde esombamaki. Yango wana il faut peut-être kobakisa mibale lisusu za quand même misato. Donc yango wana mutu mutazwi bichette na ye pona ba papa awa ba mama bazwi bichette na Kongo ko bango nde balonaka manioko. Donc yango wana liloba nini na bato oyo babimisi mbongo na bango mpona kosomba biloko bozwi bisi penza yo ata volume pardon loba makasi. Merci. On a lutte contre la pauvreté. En tout cas, je me suis dit merci, non, vous savez, merci. Voilà. Merci mille. Merci mingi mpona koya kosunga biso bamboka te na modele oyo. Merci. Ye sazwaki lichette na ye. Merci. Oloba ye sazwaki lichette na ye. Mukolo oyo machette ezalaki 100 oyo ya bango nde tikalaki 95. Ye azwaki soki bomoni ye maboko pamba eza teke motema mabe esi azwaki ya ye. Papa Jean pe esi azwaki ya ye. Na mwasi wana kuna na kombo ya mama Jili lelo tomona me ndenge nini ya simbi lichette te ye pa azwaki ya ye mukolo yaki c'est important ya kosouligner quand même me ndenge ba nyonso basimbi bango basimbi te. Donc yango wana c'est un peu ça. Merci. Nabino ba oyo bobe na ko contribuer po biloko oyo ekoma awa eko etamboli musika e mati transport ko bandana kisangani tina parking ko longola ngo kuna ti awa vraiment nzamba e bana ko pambola bino. Encore une fois de plus merci bino ba oyo bomoni bato awa bazali bato ba kozala na kati ya groupe ya lutte contre la pauvreté. Bao bakoya bakozala na kati te me bakoya kozwa machette esika to kosuka kosuki. Merci. Kolobi nini? Machette nga na zwi oyo eza mpona boulot ya bilanga to changer nanu ba système ya loso nano lisusu te tolona bambila bakakao ba biloko nyonso bomoni esalaka mbongo kuna boyela biso na moto kolona. Accent. Basingaka merci. Merci.
puisque nasombi te awa boye 10 000 15 000 oyo mashete mbale oyo me nazwi ya pamba. Nzambe azongisa esika mosusu euta ebimaki azongisa mosusu kuna ezala ebele. Bonjour, bonjour, bonjour. Wana tozana Maman Marie. Maman moko boboto makasi. Nazo filmer zokota te. Tozana Maman Marie. Wana ba mama ya kotoyo awa bilanga kaka bata kosunga bango wana. Azwi lichette na ye Maman Marie la kisa. Azwi Kongo na ye pona kosalela songo basi nde balonaka mingi surtout manioko pona kosala mabulu na savon njungo bomoni wana atie mungwa. Awa tozana ndeko mobali atelemisi machette na ye asimbi savon asimbi mungwa. Wana kuna tozana ndeko na biso mosusu mobali atelemisi machette mungwa na savon na likolo wana. Merci mingi na bino ba oyo bokanisi bato botira la ko atako mona na vitele msu bokokuta na katate. Wana nde babenga ngo bolingo. Polobi nini? Ya koloba mingi zake tupesi kaka merci na biloko tozwi nde developement ya makasi wana. Na bengami na kombo ya Ongela Blaise na remercie nano biloko na zwi ya msala ekosunga ebele. Neti biso tozwi boye bakanisa pe ba msusu na mboka msika po ba mekape kusunga manango neti biso tosungami lelo awa. Merci mingi. Maman Marie sema Swahili soki lingala eko nguvu. Mimi nakutia merci na pokea kwa bitu ni baniletea siku yako machungu nyewe leo inashukuru. Kwani napata ile vitu itanisaidia siku mingi. Ça l'interprétation pour na bato ba yoka. Maman Marie alobi asengi merci na bandeko oyo basalaki de toutes les façons que note azwa eloko oyo azwi na maboko wana machete Kongo savo mungwa. Mungwa savo ekosila me machete wana na Kongo ekosunga ye bele. Bambule bele. Bambule bele. Nde asengi merci na bato wana suka wana. Merci. Ndio tunasema asante kwa sababu hii vitu tunapata mmoja kwa anafanya kazi, Mungu amsaidie na kumpatia mingi na kumwendelesha masiku mingi. Basi hii kazi tunatwala mpanga, tunaona hapa savo chumvi vile njoo inakuwa kwa mwingine. Hatuna mingi ya kusema, lakini tunaomba tunashukuru Mungu afanye atusaidie. Amen. Amen. C'est l'interprétation. Ndeko mobali alobi me asengi nano merci na biloko oyo aziwa na pe alobi nano d'avance moto oyo akanisi kosala alikanisi wana Nzambe apambola nano ye ebele de façon que no aiba kite soki akozwa eloko wana me azwi Nzambe apambola nano ye d'avance. Amen. Merci. Wana bango baza bato ya 108. Bato ya 108 oyo baspandi awa na ngai awa. Wana izana sema hii. Wana izana mama na biso ya 108 aye kozwa lichette na ye. Olobi nini? Soki na lingala paso olobi Swahili. Nasema ina ile neno napata nasema nini? Shukrani. Nasema tu merci na mpanga wangu napata. Na savon na chumvi. Mungu abariki. Kombo nani? Napata mama bana, napata kombo na yo. Kombo na nga Louise. Kombo ni mama Louise. Louise ye wana. Na 108. Azwi lichette na ye. Savon mungwa. Mungu ezo ya me azwi lichette na savon na mungu. Merci. Wana tozana mama na biso Denise na 111. Azokende kosala mosala ya kokata kasa ya kwanga na saa 5. Azwi lichette na ye. Tobandi na mpanga. Tobandi na mpanga. Chef papa chef Obemadako.
nayebi yango mpo ezalaka na mikanda melekaka tellement makasi. olobaki kuna mashete mwasi moko mobali moko olobaki bongo si eza ndenge wana itaenea modeli msabia itaenea alobi mwasi moko pe mobali moko siko wapi mwasi na yo papa chef papa yo kitisa ye moko atelema zwa bino boyebi te chef ayebi love chef ayebi bolingo azoli mwasi na ye iko nini iko mapendo mama pitia mama omwe yaya bato baoyeba te ki mashete onde lekita lokoleka oyo ezokweyisa banzete ishi wana mama telema zwa ye moko mama ye moko azwa ozala kisape ye moko bata 105 nazoza babino na bango wana mama faida nde aza kozwa mashete moko mama faida wana chef mutazu azwi savon na ye aleki papa zwa savon nao allez wana déjà 4 personnes chef amundala papa amundala ye wana wana mama mado wana aza kozwa mashete na savo azwi savo etikali mungwa azwa na nsima wana mama chef wana déjà 6 personnes komba papa na wana papa lisasi ana aza kopona lishete papa lisasi ana aza kopona lishete wana lishete azotala oyo ekosimana mpe na savo mama lisasi aza wa mama lisasi wana abengami na kombo mama Charlotte nde azozwa mashete moko azwa pe savo wana bakomi na nombre 8 8 personnes wana mama azwi wana papa mukwaba wana azozwa abengami na kombo baro ye wana azwi lishete zwa savo wana mama mari wana zoya mama baro wana papa ngazwa kiliboso mama ye wana azozwa wana mama mari wana azozwa savon mama mari wana masi ya papa baro ekomi nombre combien 10 wana 10 msusu chef pesa wana papa Sherif ana zoya papa Sherif papa Fogeri papa Saidi wana azopo na lishete zwa sa pesa vo zwa sa vo moko balobaki ke oyo aza te azwa oyo aza te présence physique awa mama ni aza na besoin ya présence physique wana esili kende wana esili wana papa Fugeriana azwi wana papa motoya wana azoya mpona kozwa mashete papa motoya ye wana azozwa mashete wana azotala lishete zwa pe savon wana mama pe azwa ya lishete mama ye wana azozwa lishete mama Sophie wana azozwa lishete mama Sophie azwi pe na savon wana mama Sophie wana azokende wana wana ozo compter wana 12 mama
Papa mécanicien. Papa mécanicien. Mécanicien za kombote. Mbinobo Papa Mbinobo Famba. Yewana aza kutala machete. Owa pia sepeli. Yangwana simbi. Pe aza kutala. Pe aza kuzwa susu na savon. 13. Yazana mwa site. Yazana mwa site. Wana Papa Jeff wana aza kuzwa machete. Papa Jeff wana azozo machete. Erezi mama Jeff ayete ko aza malade. Combien nombre? 14. Wana Papa Gérald nisa chapeau. Wana Papa Gérald ana bomoni. Papa Gérald ana aza kupona machete. Wana Papa Gérald wana. Zwa pesa vo. Mama Gérald yo. Mama Gérald ana pe azako zwa machete. Komba Mama Lucie. Malembe ena l'autre. Wana Mama Sophia na zozo. Tende wana mama yo wana. Combien? 16. Wana déjà 16. Wana Papa amndala fils wana azozwa. Papa amndala fils. Ye wana azuli sheti moko na savon. Azipe na savon. Mama mndala zate. Ozana masite. Wana Papa makana Alexi wana. Ba jeune te. Si oyo aza responsable motomokolo wana. Na zota bakuna di mototo kuna na mona sima kuna. Papa Nzingari wana azozwa machete ya ndrua ina zamba place tozali za tozwani nde ye wana Papa Mda na mama Amdala abenga mina komba Eveline ye wana azozwa machete pe savon mama Eveline ye wana Papa Tom si wana azili shete ena savon zwa savon Papa Tom wana mama Tom pia zwa ena après Nombre komi na combien? Bon, bazana no awa to ko continuous to. Il faut à la 27. Kombo pesa. Wana Papa Kokolo wana zozo. Papa Kokolo wana zozo machete. Na mama Jantine wana pe azako zo machete na savon moko. Papa Kaskito wana pe azopusa na malembe pona kuzo machete. Papa Kaskito wana. Malembe. Nani? Dina Papa Zawak. Mobali na Zawak. Soki azate kozola ete. Soki azate. Yewana. Papa Zawak. Komba Papa na. Komba Papa. Papa ofanjana wana pe azopisa na malembe. Ena. Papa ofanjana wana pe azima shete. Zwa pe savon pe Papa ofanjana zima. Mama ofanjana Zawak. Yewana. Komba mama Antoinette yewana. Mama Antoinette wana gumbami na botosi nyonso pe azako zwa machete. Mama Antoinette azozwa wana. Mama Antoinette ana azwi machete. Zela malem Bo pesa ki nombre 27 personnes. 27. Mama Ernesta zela na kila moto achana no ya eli nani. Nicolo, pardon. La moto pardon. Wana mama, tia ya Nicolo. Ba mama bozui machete, bozui savon, mungu apezo kabwama, bolobi nini? Apambola ngata apambola esika mbato abimisi mbongo. Soki linga leza matata bolobi ata swahili. Bana swahili tata. Mungu abariki kwenye falanga litata. Amen. Wana mama lobinza otombeli pe lichete no likolo. Wana mama lobinza mbe apambola moto oyo apesaki mbongo wana po machete ezwama. Zamba apambola moto wana nde ba mama ya 5 baza koloba bongo. Nikolo ebakisama ebele. Misale kende liboso bona makambo na biso. Wana Papa chef banada koloba
Zamba pambola sika bongo oyo uti ya machete. Na sabo, na mungwa. Merci mingi. Ils ont ajouté belé. Merci. Merci papa. Nous aimons machette. Nous disons merci. Wana papa sai 5 et androa. Ni wana binzambe ya pambola na masheto ya azi. Mungu abariki mbali na inatoka wana pasteur Charles wana azoloba nzambe apambola place mbongo utaki nzambe apambola mtu wana abatila ebele bakanisa lisusu mbala na sima oya kotinde susu ebele koleka wana wana bapapa 6 wana karogo wana nzambe apambola mtu oyo atindaki mbongo ko machete swa nzambe apambola mtu wana papa vinjo wana alobi nzambe apambola mtu oyo atindaki mbongo wana Diame wana azoloba nzambe wana diame wana azoloba pasteur ya salobi apambola possession efuluka. Merci. Chef Kajoma wana ya size 7 ye wana Kazi yake yote. nzambe apambola mama elongo na moto oyo asalaki kimbongo epesa mapo esomba biloko wana mamari ye wana nzambe apambola moto wana. Merci wana mamari mwasi ya papa Baro Mike Musisi ye wana nzambe apambola wana ba jeune garçon ya sai 5 ba yandroa malgré bazoyiba bango me nzambe apambola nano moto oyo asalaki bazoyiba nini mbongo ya munduki bayibaki mundu bale mbongo $900 na bapesi bango munduki ya $300 ya $200 mais alobi kaka merci mais prochainement mama ni papa atinda maisha kazi endelee. Tunashukuru na Mungu kwa mali natoka ibarikiwe. Amen. Mungu abariki mie mzee napata tumbu kabisa na bayuku wangu batakuwa mzuri. Mungu abariki. Amen. Wana pasteur Dido wana azuya ima shet. Pasteur ya Fipako Nzambe Malamu. Pasteur Dido, pasteur ya Nzambe Malamu. Fipako Nzambe Malamu. Azui pe machette na ye. Oh. Amen. Merci. Tomé 30. Yaya, les cas soient. Bimisa machette à mon Kombo na wana papa masimango wana aza kozwa machette moko atomboli na maboko na onere nyonso azwi pe savon ye wana azwi savon mama masimango pe azwi bichette na savon wana 30 personnes ya 105 servis aujourd'hui. Zambe tata na biso za na likolo tozongiselo matondo za malamu mpona boboto sali kati na bomwe na biso puisque makomelo lobi eloko kosala matisi obongisaki te yo bongisaki lelo tokuta na kati na concession mpona tina ozwa libonzo okuta na maboko na mosali na yo yango tata tolobi merci mpona maso sali eloko na litomba totiki mosali na maboko makasi na yo oyo adepase mpona kopesa bapeuple oyo lipamboli lokolo puisque machine eza lipamboli eza bozwi yango tolobi te nzambe ya adepase mpona kopesa basali na yo kasi yo nzambe okodepase mpo na ye oyebi lolenge abungisi mpona kosunga libota oyo kolo tike tozala nzambe mpona kokokisa bosengane butu lokola moyo mabele oyo nzambe epesami ene puisque bible elobi eloko nyonso moto akoluka nde akozwa oyebi projet nini ebongisami kati na mabele oyo nzambe mpona kosalema elongo na yo nzambe resite ekozala esheke ekozala te pambola mosali na yo elongo na mama elongo na basenso bakosala kati na biso okobango na loboko na yo kosisa efuluka ebota mbuma mpe ete elobi ekosunga bomoi na biso kati na mboka mpe ekosunga bango esike bazwami nguya na satana nyonso milimo mabe oyo ekoprofite kati na concession ete milone efuluka te ya koyesa bamalade kufa kati na libota oyo na kombo na yesu kristo nazarete nazangisi makombo na bino tata pambola concession pambola mama ani papa Serge pambola moko na moko liboto papa moko te pa na yo merci mwana mosantu mpona kosala kati na liboto butu lokola moi tobone mpe tondimi amen. Amen. Wana twali ya biso. Ya laksa tu vana 110.
Sandis azwi machete ya ye na mobali na ye mombe ye wana tombola ya pardon. Ok, merci. Olobini na bato batindi biloko wana. Olobini loba Swahili ulinga. Loba kaka. Tobia merci na pambwa bato ba isho eloko. Bongo wana nda sunga bango mingi po mbongo isusu esika euti ezonge su ya mingi. Merci. Atozana mama na biso ya 108 aye kozwa lisheti na ye. Olobi nini kasi? Olobi nini yaya? Wewe wasema nini nile vitu unapata? Nashukuru na Mungu kupata mpanga. Mama kunisaidia Tumike na kazi. niko natumika na kazi ya shamba. Bilanga kaka. Merci.